ta mwana kufi ayoki sanke yesu azalaki na kati na mboka tata oyo atalaki lokumu azalaki na ngote tata oyo azalaki atalaki grâce na azalaki na ngote na kimaki mbango epa na yesu po yesu aya na secours na ye ndenge moko lelo nazali koloba na ndeko moko ozali kolanda ngai otala grâce oza nango te otala bamwa oza nango te baposibilité na yo te mais na problème oyo ezali kotungisa yo nakokosenga okima mbango epa na nkolo aza na ye awuti kokufa kaka sika sikoyo yesu abimi bakena ya ilo tina ndako na ye ntango bakomi yolobi bakuti bato bazolela me kolela bato epesaka solution te ndenge moko lelo moto soki oya mawa ndeko vraiment mpona nini boye kolela ya moto wana mawa na ye ekochange eloko moko te kaka yesu nde aza na makoki ya kochange quelque chose kati na vie na yo kaka yesu nde aza na makoki ya kobongola oyo eza kati na bomoi na yo ntango bakomi kati na esika wana yesu abelemi na kati na ndako amoni bato bazali kolela abimisi bango nyonso abimisi bango mwana akufi te bato bani koseka ye biso omoni mwana yo akufi ndenge nini ya kolobaki mwana akufi nano te mpe ndenge mona akondima na yo ntango azolobaki nzambe akosala bango balobi banda bala 17 yango ya botaka te akobota lobi banda basilisa baklasse bafrançais apama monoko mosala emonanaka te banda sala boye baninga bakola na bango babala bakenda ya kobala lobi bato ya mokili balobi me liloba ya suka ya vi na yo eza epai ya bato te eza epai ya famille te eza epai na yesu masiya yesu alobi mwana oyo akufi te basi mpe mibali baoyo bazala na biso sikoyo na télévision mbote na biso bisika tovandi bandako na biso na ntango tozali kolanda émission tobengi comme autant des apôtres lokola ntango ya bantoma oyo yesu asalaki na ntango ya bantoma azali kosala mpe na biso lelo oyo yango wana tolingi totanga liloba na nzambe na mokanda ya Matthieu na chapitre 9 tobandi na verset 18 tokosuka na verset 19 bible elobi boye tandis qu'il s'adressait ces paroles un chef arriva se prosterna devant lui et dit ma fille est morte il y a un instant mais viens impose-lui les mains et elle vivra. Tandis qu'on a passé tout le temps là, et ça n'a pas conduit mort la synagogue à bien Jarius. Et on a tout bien Yaïl. Jarius, à ça mouton où met la temps mon laïa à qui kobota tête. Parce qu'il veut lui dire comment tu avancé dans mboula naïe et na qui bon pas kanaïe nzamba yoko pesa yi mwana moka ya mwasi. Et mwana ya mwasi abani kokola a comme na âge ya 12 ans a belle makasi mwana yeko kofa. Ta mwana kufi ayoki sanke yesu azalaki na kati na mboka tata oyo atalaki lokumu azalaki na ngote tata oyo azalaki atalaki grâce na azalaki na ngote na kimaki mbango epa na yesu po yesu aya na secours na ye ndenge moko lelo nazali koloba na ndeko moko ozali kolanda ngai otala grâce oza nango te otala bamwa oza nango te baposibilité na yo te mais na problème oyo ezali kotungisa yo nakokosenga okima mbango epa na nkolo yesu yesu aza lingomba te yesu aza pasteur moko songolo évangéliste moko songolo te mais yesu aza nzambe oyo alobi belelanga na koyoka yo mpe na koyanola yo alors tata oyo babengi ya ilo akimaki mbango epa na yesu akende kokuta na yesu pour que ameka koyebisa yebi olobi ntango akomi esika yesu azalaki afukami atali lokumu na ye te atali baposibilité na ye te atali bamoyen na ye te yebi olobi afukami ntango afukami alobi na nkolo ya kosunga ngai mwana kaka moko ya mwasi oyo naza na ye awuti kokufa kaka sika sikoyo yesu abimi bakena ya ilo tina ndako na ye ntango bakomi yolobi bakuti bato bazolela me kolela ya bato epesaka solution te ndenge moko lelo moto soki oya mawa ndeko vraiment mpona nini boye me kolela ya moto wana mawa na ye ekochange eloko moko te kaka yesu nde aza na makoki ya kochange quelque chose kati na vie na yo kaka yesu nde aza na makoki ya kobongola oyo eza kati na bomoi na yo alors bible elobi ntango bakomi kati na esika wana yesu abelemi na kati na ndako
amoni bato bazali kolela abimisi bango nyonso abimisi bango mwana akufi te bato bana koseka ye balobi biso omoni mwana yo akufi ndenge nini ya koloba ke mwana akufi nano te mpe ndenge mwana akondima na yo ntango ozoloba ke nzambe akosala bango balobi banda bala 17 yango ya botaka te akobota lobi banda basilisa baklasse bafrançais apama monoko mosala emonanaka te banda sala boye baninga bakola na bango babala bakenda ya kobala lobi bato ya mokili balobi me liloba ya suka ya vi na yo eza epai ya bato te eza epai ya famille te eza epai na yesu masiya yoso alobi mwana oyo akufi te ebi elobi azwi mama na ye azwi papa na ye azwi na badisiple na ye mosusu akoti alobi na mwana wana telema mwana akufaki atelemaki ndenge moko na yo lelo ndeko nanga peut-être mosala ekufa peut-être libala ekufa peut-être santé ekufa peut-être commerce na yo ekufa makambo ebele ekufa na vi na yo oyebaka te okobandela yango ndenge nini okosala ndenge nini me nani okoyebisa yo ke yesu oyo apesaka bomoi aza capable ya korestaurer yo eza na santé na yo eza na libala na yo eza na misala na yo nyonso. Voilà pourquoi soki yesu asekisaka mwana mwasi oyo akufaki awumelaki ntango molai il est capable ya kosekisa yo santé esimba lisusu te makambo ebele eleka na vi na yo okoma moto akolela okoma moto mawa okoma moto akolobaloba na nzela yo moko okoma moto donc nayebi te qualification na koloba bato mosusu bapesa mpe bakombo ya ndenge na ndenge abetela kayar zero amela milangi bapesi bakombo nyonso bakoki kopesa yo me nayebi koyebisa yo kombo ya solo yesu moto apesaka loboko ya solo ezaka oyo ya yesu soki asimbi yo mwana akufaki asimbi alobi telema mwana atelemaki mpe ndenge moko lelo yesu azosimba yo na kati na libala na yo azosimba yo na kobota na yo azosimba na baetude na yo azosimba na mosala na yo azosimba yo na koteka na yo azosimba na bafere osalaka azosimba na voyage na yo pour que nyonso ebebaki ye azongisa so vie katikati na yo. Voilà pourquoi nous invité bino akola pe témoignage bandeko oyo bamonaki vie na bango esilaki vie ebebaki eloko moko te akomi na soka me yesu wana abikisaki bango. Amen. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Maman likamoni ne salemi. Eloko ezosalanga mpasi ibumu ezalaki ya kovimba. Libumu ezalaki ndenge nini? Eza ya kovimba. Sikoyo lokola nazwi mabondela ya kotelema te me nazwi makasi ya koya. Otelemi. Nazoya na ye awa. Otelemi otamboli yo moko. Otambolinga moko. Landanga mbango awa, landanga nanu. Landanga osimba ngai. Landanga. Amia mãe foi salvar o dono de perna. Ontem foi a tarde avisar a minha mãe. Olha para onde aqui. Eu falei a minha mãe que veio um homem poderoso de Deus. Minha mãe, se tiver a fé, Deus vai segurar. Gastei muito dinheiro para minha mãe. Mamãe já não tem mais nenhuma coisa. Falei que eu vou vender a minha arca. Eu fiquei lá atrás sentado. Fui a minha mãe na linha. Eu disse interceder. Deus, você tem pessoa que vai salvar. A minha mãe tem que haver a tua mão. E a minha mãe. Bandeko
pense que Bolandi témoignage bandeko yo Bolandi wana ou bazaki peine ba situation difficile lokola yo ozalaki nango. À chaque fois dans notre illustration wana ils allaient prendre le coup ya mototé mais ils allaient prendre pour édifier pour ko lakisa yo ko tombo la pe kondima la yo pour yo comprendre que mais ceux qui nous amènent kaka moto ali ko sambela ndeko azaki na problème ya boye nzamba ye na secours na ye nzamba bikisaki ye nzamba kangola ki ye pour la nzamba lokosala katanga te pour te dire que nzamba wana azana makoki ya kosala pe kat na vie na yo azana makoki ya ko kangola yo ya ko bikisa yo ya ko pambola yo. Il est temps au téléma maman okina sonda ko nzamba te lokanda ko nzamba na kino sambela téléma kinde ozaki dessus na comportement moko ne loko moko le kaka ozo dessus moko ngana osambe sur na tiki nzana nzambe ba va décevoir mais nzambe mota décevoir yote parce que Dieu ne déçoit personne. Voilà pourquoi il est temps que tu reviennes encore au Seigneur. Il est temps que tu donnes encore ta vie. Il est temps que tu te relèves encore. Il est temps de les chercher. Bien le dit, Lukanga Nzambe, la tango, Ezali, Lukanga Namunga Oyo. Cause la lobité est comme un pire. Au cours de temps, le sous-té, au cours de le sous-té, au cours de l'autre côté, comme Lukanga Nzambe. Mais Lukanga Nzambe, tant Oyo, a pêché au makasi, Nzambe wana, a sa la kat na vie na yo, a kuta na yo, a piki sa yo, pour bisonnos, le biko, c'est vrai. Mais bon moya seko ya yo, bon connaissance au sikani.